Bandeko batali mbote mingi na bino mbote na baebanso bazozela émission na biso ya lelo lolaka la mwasi lolaka ya mwasi ya lelo tokoloba bongo makambo etali bilenge basi baza kowumela na kobala kala na mboka na biso mwana mwasi soka akomi na mbulu esengeli neti biso na mboka na biso soko komi na 18 ans koki kobala na yo bana basi baza kobala baza kokende baza kobala baza kokende mais lelo yo to comprendre so eloko yango te est-ce que balingi te est-ce que bango moko bazomona que libala ezokanga bango est-ce que ba prétendant bazoya te est-ce que yango lelo lolaka la mwasi ekanisi likambo yo elobi te malamu elobela yango po e banda na koteya pe bilenge basi ya mboka na biso ndenge nini bakoki kotambola mena émission yango nazanga moko te na yambi bongo mama Thérèse bomona ekala bana mbulo ebandi amonani nanu te mama bonne année na yo mobu elamu na yo vraiment ndenge yelelo na kati ya lolaka la mwasi. Merci beaucoup. Yo pe bonne année. Merci. Même tato zaki komona na te, mais esprit na biso ezalaki kaka esika moko. Ya solo Mama esengo na nga ezalaki thème oyo bandeko ebele babengaki pona ngo. Nga na bité. Il faut na benga mama Thérèse comme ye alobaka mwa kitoko na kati ya ba émission aya ko limbolela bana na biso likambo oyo etali libala. Tomoni ke bilenge mingi lelo bazo umela pona kobala omona akoli asisi ba classe atangi melibala azokende te yango na benga ki na mama ezali nini pona nini situation ne komeli bana na biso na kati ya mboka na biso mama tozongela nanu ndenge olobike na tango akala 18 ans toloba meme ba 16 ans ba 15 ans 17 ans mwasi akoki kobala na ye il faut tout le baquet makambo échanger évolution et salami na tango akala 14 akutu bazaki ko préparer kaka ko bongisa mwana mwasi ko kaka na libala abazui kaka ba makambo na ye oyo ya sanza bandi ko tangela ye mikolo baponeli ye mobali ou bien que deux familles basangani ba mwana na biso ifo abala boye mwana na biso baponi donc na choix presque oya yemoko ezalaki te mais banda tokota na wana ezatango kala biso le tozalaka na ba 3e 4e des humanité mouvement moko ekotaki ya émancipation de la femme na tango mobuto émancipation de la femme c'est-à-dire que balobi ke mwana mwasi il faut atanga kutanga eza susu pona mwana mobali kaka te kutu na ba classe wana ezalaki ke classe oyo kaka basi classe wana kaka ba mibali donc ba yaki ko kase bani ba miti nyoso wana basangisi basi na ba mibali pona ko longola complexe nyoso wana donc c'est pour te dire que ceux qui bana basi ya mikolo yo bazoko bala ndenge olobike bazoko bala te bazoko umela ba facteur eza ebele mwana mwasi siko rien que ndenge to adera na ba convention internationale mwana mwasi po abala na mokolo lelo il faut akokisa 18 ans ceux qui obali si mwana na yo à moins de 18 ans okomi na infraction na yo mutobali si bokomi na makambo na leta donc mwana mwasi ezala mwana mobali po babala bazwa décision ya bango moko ya kobala il faut bakokisa 18 ans et puis kobala wana eza susuteke il faut ba para ba ponela bango ba mibali donc bango moko volonté donc choix na bango moko il faut esalama sikoyo tokomi susu na période oyo na tango akala oyo basi bazaki kutanga bazalaki soit ba D3 soit ba D4 esili wana bayeko matisa disuso ba D5 bayeko batisa mususo tokomi ko sala pena ba examen d'état net ba mibali et suki wana te mwana mwasi il faut akota université l'herba makambo ya ba université salamaki ozomona mwana mwasi azosukela kaka na ISP donc 3 ans wana nde ba monike mwana mwasi atangi
tozoko kende kaka ba évolution et salami olie basuka siko na gradia et comme tinga pe il faut na kende licence ozo comprendre entre temps tozwa exemple moi c'est azoko ça humanité na 18 ans 18 ans à côté université ou institut supérieur plus 3 ans et salinini et comme 23 ans à ça la université complet oh il y a licence ya combien 25 ans. OK. 25 ans. Wana kutonobi neti na mboka na biso. C'est rare pour ba respecter ba année académique wana. Ba grève yaka neti biso na promotion na biso le to zalaka au lieu de 5 ans. To sala ba 7 ans, ba 8 ans. Sans compter ba o bazo sala médecine. Sans compter o bazo sala polytechnique. Donc so na landi oyo zoloba. Elingi koloba ke gouvernement pe na biso na makambo nango yango ezotia pe mo retard na kotanga wana mo bambula ezokende ebele biso mo tosala ki ba campagne wa ke mwana mwasi ava sikoyo nakoki koloba ke mariage eza susu garantie pour na mwana mwasi donc mwana mwasi pe il faut ayekola ayeba ndenge nini ya koluka bo sikolo bi mariage eza su garantie bo garantie eza sikoni garantie siko ekomi capacité na yo moko ce que tu peux produire ko compter sous na mutute pona kala ezala ki ba yeko bala ye ba kotie na ndaku azelaka salaire ya mobali elle est ménagère kaka biloko nyonso mobali il faut yela ye na savon na ye na pepsoda na ye na caleçon na ye mais sikoyo to côté na mondialisation to côté na émancipation okozela kaka mobali te na yo pe mwasi il faut ça. Donc yangonde ezo sala ke bana bilenge na biso ya basi bazo umela po babana donc un aspect donc deuxième aspect oyo pesi tokeno malembe opesi sur le plan étude hein donc na aspect moko na kati ya aspect ozanango aspect liboso pesi biso ezali étude pe moto ekomi ko freiner basi ba umela po bala na retard. OK, tokei ya mibale basi bana na bana mibali bazoko tanga basilisi ba classe awa na mentalité na biso nani mutabala ka mwasi mobali tala bana na biso oyo chaque année ba université na biso ba bimisaka combien d'universitaires chaque année siko bato wana o bazoko kotindika na société bazo sala wapi une société de chômeurs donc ozomona mwana mobali alingi na ye kobala mais amitali makoki ya kobala ezati pas seulement makoki ya kobala mais atali rien que d'autre babisala sala wana yomoko abandela na présentation abandela na dote abandela na mariage civil akende na mariage religieux azwa ndaku nyonso wana nini donc facteur bana na biso ezana ngo siko demo de célibataire donc environnement autokomi ko vivre ya chômage ya économie ya mboka ezoko tambola te mbongo esimba mikaka na mo tranche moko ya 1% 99% nyonso wana bazaba chômeur donc mutu nyonso nakoki koloba ke azana de brouillardise donc nyonso wana pe ezaba facteur ke ezala pas seulement bana basi même na bango moko bana mibali moyeba bala noki ezate siko lera ko loba ke yaka to fanda na biso to banda kobota bana tina kozwa mbongo na kende kobala ye pona mwana mwasi pe amimimonike azana insécurité parce que ba mariage ndenge wana ba relation ndenge wana l'homme ou la femme jour mususu pe akoki ko se décider na yeke obala nonga ite na kenanga upenga pe na bala nanga yote kende na yo mais ba mususu pe bazolinga nzela mukusa na yaka to vanda po omoni modernisme ontozo kende nango ezo changer pe mentalité ya bana bazo mona makambo pe musu na ndenge na bango o eza malamu mais musu pe bazo landela eza malamu te ba musu bazo linga to yaka to vanda ebi pona nini po saka sali mariage civil
l'air à moment que libalo e bongi na ngate moya kende facilement ezate azondima facilement ya rato fanda po so ka moni que eloko alinga ki ezawana te allez à changer les côtés peut-être c'est ça. Ah mais wana ezana des avantages mwana mwasi parce que l'air babali yo baba ubandi ko bota oza sous jeune fille te oui au commis déjà maman au commis déjà maman on a 16 ans on a âge na yebisa yo que les enfants sont maternels au komona très souvent mobali akena ye mais maman atikali na charge ya bana siko ko banda ko landela mobali o abala yete ko banda ko yebisa yeke onga na bala nanga yote alors même pona ba pension alimentaire et comme ba procédure belé pour kaka ozo moi quelque chose donc eza moi ba facteur moi ebele oyo sala oyo lobi ke bana basi balingina bangunzela mukuse en tout cas yaka ko fanda wana na mbongo libala ezomona na te misala ezomona na te. Il y a toujours une entente ce qui ba des familles baza sérieux une entente que au signer ce biso pe mukanda que sala nanu ne fiske empa ne fiske présentation pour bokendo ko fanda yo signer ce biso mukanda que lero ko zo mbongo okoya kobala mwana mwasi mais beaucoup kokotika mwana na bino boyete eza ele dans l'insécurité en tout cas wana pe ngana kokiko encourager yango te mama osikoyo omoni topesa ki exemple ya kala te évolution eyete siko évolution wana ndenge bana basi siko bazozwa temps ya kotanga ti ba 25 ans ba mususu akozela aluka non pe musala on nga sona musala te no kenanga libala te pour vie comme il passe. OK. Et donc évolution wana ezo mema bana na biso malamu ou bien ezo ngisa bana na biso sima. Mama ezana malamu ezape na mabe mais eza beaucoup plus malamu parce que nazo yebisa yo na mokolo lelo. Même ta mobali na yo azana mbongo mais soki na mokolo lelo azoko mona yo kaka ke ofanda kana ndako osala ka eloko te akomonela yo. Donc ba expérience nyonso wana oya kala wana esalike mwana mwasi pe akomi éveillé na ba para oyo pe ba boti bana na bango ya basi bazokolo bana na bango ke tanga nanu yekola nanu musala yeba musala mobali na yo ya liboso ezali musala na yo molibala na mobali na yo ya liboso ezali diplôme na yo parce que mariage est un contrat lelo esimbi lobi pe esimbité. Oui, na bossa na raté maman entre parenthèses omoni ngai l'air na balaka na bossa na raté père son âme oncle na nga wana conseil apesa kanga liboso lobi kusakana na musala na yo te mobali na yo ya liboso ezande musala na yo pe na kanga yango na tia na mutu na nga ti lelo voilà voilà parce que tout le monde a pe ba makambo ebele azwana li akota libala mobali a pekisiye asala oui ebele ona na baloba kanini ke il faut ko tosa mobali na yo mwana mwasi afanda na ndako allez sikoyo bamususu parce que bakanyonso ezandenge mokote pe mususu pe ezalaki pour vous compléter il faut autorisation maritale wana to bundango ezalaka lisusu ezalaka susu te mais poto kende kaka na musala ya mwana mwasi okomona akende musala boye mobali alingite akende musala boye mobali alingite pesa nga pe ba besoin nanga eza compliqué a commissionneti esclave mais mbongo oya yo moko bien sûr que na libala soki entente ezali il faut bosangisa mbongo na bino c'est selon ndenge boyoka na ndenge nini boko gérer mbongo na bino mais soki oyo ozoko simba na maboko ya yo moko wana nde eza ya yo oya kozelaka ya muninga mususu pe pesa pani ukomona na respect yo eye kosila mais je ne dis pas que bakanyoso ezandenge wana et puis eza quand même que vie yango ekomi tellement compliqué que salaire ya mutu moko ezokoka te donc sengeli kaka même que moi sina mobali basala comme ça bazui moi quelque chose ya consistant oyo ekoki kosala ke tito ko du 1er au 30 bazoko kwa kolia bazoko kwa kufutela ndako bazoko kwa kotangisa bana na bango ko s'occuper na ba parents na bango nyonso wana mais soki kaka bino nyonso na nini na ba salaire ya ba 500 ya ba 800 même ya ba 1000 wana
na rien que transport, rien que louer bandako et ça difficile pour que bo nini yango nde ozokomona ke même ta ba société ngo ezate ozokomona bana basi bo bana basi te me basi bazana ba wenje bazana ba beach bazana ba petit commerce baza nini po ba meka ko rentabiliser salaire o ya mobali soki ya salaire compléter voilà un peu maman merci mingi na ba eyano na yo mais ça na ba basi mususu pe ba lingi na bango libala te ba lobby libala les freinage soka za libre hein asa makamoni so ndenga ninga ke misa na ye so commerce na osa commerce na ye so kini nyonso ko sala mais soki afai na kati ya libala hein liberté za limitée. En tout cas, wana eza ba cas exceptionnel parce que biso tozada ba africain surtout ba congolais ba congolaise na ba province mususu oyo ngai na uti soki yo mwana mwasi obalite c'est-à-dire qu'on a considération té donc les filles ne jurent que sur le mariage donc mwana mwasi po a se décider une congolaise a se décider que ye akobala té ce sont des cas isolés et ça ba cas exceptionnel parce que et puis 80% balobaka ya ba congolais qui baza ba chrétien au commencement il n'était pas ainsi donc au commencement Dieu créa l'homme et la femme et même Bible et lobi que vaut mieux deux qu'un parce que moko soki a komi na malili omususu akoki ko chauffer c'est-à-dire que soki vous ami balé omoni que moi complément ezali mais omoni baka ezoko yake olingaki no pe libala mais libala esimbité bo se séparer ou ba jeune fille mususu la o bazo boya libala wana est-ce que ça ba niveau d'instruction na bango eza po na mako kolinga libala ou bien o bazo boya ke na en tout cas eza azolo ba eza priorité na été est-ce que ça niveau d'instruction ou bien ezani en tout cas très souvent et ce que talibo il faut que landela mwana mwasi elle a vécu comment auti wapi babo abokwami ndenge nini très souvent bana basi bazalaka boye eza bana basi ba viva na ba famille moko compliqué famille polygame famille au papa respectaka mwasi te bazoko beta mama na ye na misu ya bana mama na bango asufra na libala soit na belle famille tout ça omoni ba rancœur wana ba traumatisme wana ba sentiment wana eyaka ko pesa mwana bana basi mususu ke lobike malamu kutu na fandanga moko kenakende kolekisa tana ngai na libala et puis même ba makamususu kaka ba viole ou ba violence na kati ya ba mabota donc ba ka ekozala nini mais oyo ba africain tozoko mona likambo ngo ke eza neti étrange mais aucun na poto libala eza na premier platé donc musala ndeza na premier plan musala na ye eza na premier plan bongo na ye eza na premier plan l'indépendance eza na premier plan et eza bien mais meli biso pe ba conséquences mususu to komi ba homosexuel to komi ba lesbienne to komi ba transgenre omoni donc côté mususu eza na avantage côté mususu eza pe na désavantage bato mususu kutu mama avandaka na mwa nyama moko boye ba mususu afandaka na ye nyama pe akufi pe atikeli bomengo na ye na nyama ba mususu pe bakomi kobala na ba nyama donc omoni ba conséquences ya ndenge wana makambo ya ndenge wana ememeli biso ba conséquences otokomeli neti ba nyama mais na bamboka ya ndenge wana oyo balobiki bamboka ya droit de l'homme okozala na langage ya ndenge wana te bakoyebisa yo ke c'est son droit ye alingi na ana droit na kozwa nyama abala ye azana droit na ye ya kozwa nyama azana droit na ye ya kozwa mbwa neti mobali na ye azana droit na ye kozwa niau neti mobali na ye aza donc na liberté na ye aza na liberté na ye yo donc yo ko toucher mais coutume na biso eza bongo te yango nde na lobi ke langage oyo ya biso okoko kende ko condamner bango te po soko meko condamner okomoni lobi okomi na tribunal
bake kofunda ye il entrave ma liberté po bango kuna liberté ezana mutuya ezana place ya ndenge mosusu mais biso omoni awa oya kosala babiloko aboye mais kaka bato ya quartier bako bamba yo mabanga donc oui bayoka yokeo na balabala oyo mama Thérèse azwa mbwa na ye mubali na ye kaka famille na yo kutu te mais bakoloboza ndokiti okima na quartier yango te donc eza makambo ya mentalité ya bato mais petit à petit ozokomona ke ba comportement ya ndenge wana ezokoya pe petit à petit na bamboka na biso pona nini bana na biso bazokende kotanga wana ba voyage na ba pasi pe kaka tellement que po nga na lingi oza pauvre nga na lingi na pesa yo biloko ndima ba condition boy donc ba cause eza ebele eza mo ebele donc yango nena lobiki avant ko condamner mutu ou bien il faut yeba ndenge nini akoma na situation ya ndenge wana botali passé na ye botali parcours na ye nde bokoki kozwa solution. Merci maman moi auto komi nango eza moi oyo ba dédié ngo na basi pona ko réclamer ba droit na biso to sala anniversaire nango le 8 mars. OK. Mais maman nazana moi likamuke na ngana tuna yo malgré c'est le kaki na mboka na biso tozwaki likama ya munene na Matadi Kibala to perdaki bato ebele na Matadi Kibala wana ba mama balekaki ebele mibali bazalaki kaka mibale mais basi bazalaki tuku mibale na minei pe l'État azwaki charge ya kobomba banzoto ya bandeko wana nyonso. Oui, asali malamu. Est-ce que moyen eza peteke malgré situation wana ekomaki bongo de part et d'autre pona ngai l'État a joué ki rôle na été bango moko pe bato bayaki koteka babiloko wana ba joué ki rôle na bango te ya komibatela nde situation alikama yeko zwa bango sikoyo ba famille ba victime wana ba autorité na biso bakoki kosunga bango te po ebele bazaki wana ba mama abana nde ba papa musala ezalaka te kolia pasi ko vivre pasi ba mama ba mi bwaki na kati na wenze soki asali boite bana bakolia nini papa misala mbongo ezalaka sute soki asali boite bana bakotanga na nini siko ba mama wana bakei bana wana batikali. Est-ce que ba autorité na biso bakoki kozala na moi miso ya kotala ba famille victime wana batikali te oyo eza moya basi oyebi mama makambo nyonso ozokoloba soki otali na histoire ya mibeko na biso oyo balobi ba loi ezala ba convention ezala ba traité biso ba loi na biso eza ya kitoko net oyo kana biso oyo eza makambo ya sécurité sociale ba loi eza nango mais problème toza nango ezali problème ya accompagnement et ya mise en œuvre nani kosalela likambo wana kosalela loi sur le plan pratique des problèmes tozalaka nango mais oyokaki ke eloko ya SNEL nde ekoyelaki bango mutu ako indemniser bato wana ezana eza SNEL parce que eza eloko ya SNEL et puis wenze wana oyo ekoma wenze na nzela wana l'État koki kozelaka te ke likama eya azwa solution aussi okoma na wenze ya soki zando ya Matadi Kibala nasi na koma mais na mituka esika ya koleka eza te mais au vu et au su de tout le monde ba policier bazali ba jeep ya ba policier ezali ya ba militaire kutu kotanga te eza nzela ya ba Congo batu nyonso balekelaka wana ba mona ka situation wana soki pe ozongi na yebite banda makamongo esalami na zongi kuna lisusu te mais komona 3 mois après makabwango ezando wenjango soki zandwango ezongi ka ndenge ezalaki pas seulement là kala kaka memi na ipen autour ya Zigida
autour à Sikida. Bato si bazonga koteka. Voilà. Alors comment on a ba policier soki likama enini ale bapesi mibeko jatilingo bela alobi bo benga na batu nyonso kasongo alobi bo benga na batu nyonso na batongo wana babengani bango tito kokoma 15h bazongi antete ba 15h wana de trafic ezalaka makasi. Donc na bato ya makolo bazokoka ko lekate soko niati eloko na ye et comme problème mais kati ya wenzi na ngo ezana ngo vide et puis il y a un problème maman. Tout tembola kapena bamboka ebele. Est-ce que mbongo ezangi mboko yo po batonga bazandu bie ba wenze moderne po batu na ville comme Kinshasa batu bateka ka babiloko na se ya ba mabaya batoli ya ruye donc esika batu bazoko lia poubelle et comme potopoto na Mama naba mboka oba lobaka que pays les plus pauvres au monde na mona salité ndengwana te. Mais chaque jour ba patente zoko futama mbongo wana kenda ka wapi. Ba mama yangane bateka te. Bazoleka ko kongola ba mbongo. Le kaka kutupo grand marché oyo basi bakanga. L'autre jour j'étais écœuré. Soki batu ya hôtel de ville mama atandaka tomisoni na ye. Azole katomison bato environnement baye bato soki anini baye donc moi na moi sona lobi mama nazo pesa 2500 par jour bénéfice yango ya chaque jour nazo yango wapi. Nous sommes un samedi mbongo na kendaka wapi. Donc l'état peut aswa ka ba responsabilité na ye bongo pe ba mama wana bandeko na biso ba mama to boite mibali bazo sala te hein mbongo komi pasi foko luka po bana balia bongo yo moko kolo nzoto okobanga teke nazana balabala mutuke ko iko ya ko ramasenga mais za kutimi no yo moko kolo nzoto bazana balabala nde mutule razoleka na yo na nini yende akomona mais ba o bazana kati ya kati ya zandu toza susu na taya kokende te mais oyebi problème tozana ngopo tozana référence te na bamboka oyo batumitu e fonctionnaka batongela bango wenze donc esale ba escalier oyo eza batu ndunda escalier wana batu mafuta escalier wana eza batu ya ngombe escalier wana batu ya basoso mais zando na biso pe zaki ya kotonga mabongo. Oui mais et comment qui ya muke entretien ezalaki te bakoki pe kotonga bazando mosusu secondaire na toana ba commune ebele toana 24 communes na Kinshasa. Voilà et plus population ezoko kobakisama bozozo ape ba mesure mais biso soki muto aye na pouvoir akam considérer ka population te mbongo te ezangi biso po bozoko yoka quand même que banda to yaka ka ba million kaka bato ba détournaka ba million kaka bato détournaka et kotaka na ba poche privée ya bato mais pona ko salisa population mbongo ezalaka kati ngo pona ba mama wana yo lobi ndenge ni pona ba mama wana d'un côté bazana fautité omoni français à lobby le ventre affamé n'a point de reuil. Ba mama wana bala muka ba 3h du matin ba mususu babanga kakuluna te ba keko zela mituka oyebe uti ba Congo ezokota po bazwa babiloko mais il faut que tala na makasi o bazala ka soki bazo diembela na mituka wana ya pona ko wela babiloko ba mama manevre bakoma plus que bakachere ba mama wana nyonso wana eza servi eza kaka servi donc ozomona parfois net to komi ba 15h boy mama banda tongo soki atekite azoko mona na kozonga na ndaku ndenge nini mais eza makambo ya nini parce que bisika nyonso loi ezalaka mibeko ezalaka ordre ezalaka po ba mama bakoma na esika wana qu'est-ce que l'État a fait? C'est la jungle. Mbongo malgré que azana nzela wana mais batu ya patente baleka ka chaque jour azofuta donc c'est-à-dire ayebisi bango nini ke fanda na yo kufa na yo ngai etali ngai te parce que l'État ndenga za wana
il est là, gouverner, c'est prévoir, c'est prévenir. Vous comprenez? Tokozela kakate ke batu bakufi alo yowana bozwi mbongo na bakorbiriar o asengela ki kutukozwa te soki akufa ka normalement alo bastade ante taler basali ba cérémonie wana. Botali budget combien? Biso nani gouvernement na biso eza spécialiste pona kokunda batu. Pona kokunda yo bako dépenser même 100 000, 200 000. Mais soko zana bomoyi na 50 000 francs oyo kozwa ngote. Alors mboka nini wana? Bon, mama wana ezalaki mwa mutuna po tokomi na mwa ya basi ebele bandeko na biso bakendaki kaka boye likolo ya koluka ndenge nini ya kovivre po pasi eleki na mboka. Tozongi na thème na biso oya bilenge na biso basi bazobala te mama. Pona ba oyo, biso toza ba bantu. Toana ndenge na biso na culture na biso o to vivaka. Tokoki kozala wana pona kolanda ba culture ya mindele te. Bana na biso bazoloba ke lelo oyo libala eza na tina te. Ozo yebisa bango nini? Mama, ndenge na yebisaki yoke eza volonté ya mutu. Bana mususu pe alingine libala me akutani na mutu oyo naguna yete. Tia zolo bake libala ezati na te nanga kutana na mutu na yete. Mbo soki pe wana te. Soki amoni ke libala ezana tina te. Eza choix na ye. Mais soki eza choix na ye a se conformer azala na dignité na ye. Vous comprenez? Au bali na yote, mais tu restes digne pour ezali kakateke basi oya ba mabala bangunde baza digne. Tout le monde a kateke basi ya mabala mususu mbwa bakata singa. Impossible. Mais il reste digne azana ye eza choix na ye. Mais bana mususu pe bazo balate. Ba mibale batuna ka bangote. On a ni kindoke famille. En tout cas, on a kindoke famille. Au moins, na makamuni onso exception ezalaka. Batuna kana bango yete. Ou soit elle est allée de déception en déception. Ba mibali bayaka ba vanda na yete. Ba fanda kana yete bakendaka. Ou ba mususu ba mobali ayaka aboteli ye mwana ubana akei bakayi za ebele à un certain moment l'air komona ke charge komi alobiti kana bokola bana nanga alobana o mususu pe atanga bamibali bakomi ko banga ye po mayele lekebele na konini mwana mwasi oyo tout ça mais bango moko ka mibali yango na sina yoka bango babeta lisoloti bazo beta lisolo abi nga vraiment nazonga ndako sikote moninga nya yebisa abi oyo zonga ndako sikote ndenge nini nazonga sikote omoni soki nazate tomate ko sombama mafuta ko sombama mungu ko sombama mais soki ba monika na yeka kana kotila kisimale azaki ko lamba omona abandi papa Paul nini mama nini mama biloko ngo tozali ko lamba mafuta ekokite tomate zangi pilipili ezangi mais soki nazate na koya kokuta nyoso ezali malamu na vanda na ngana mela moko na ngati soki eleki na ya rambala moko wana ekomineti gestion ya couple na bango ekomi irresponsabilité de part et d'autre parce que ngana monike na couple donc azana mbongo ya komelela moi moko na ye mais nandaku ase atika na ye makamu nyonso mais lera kozonga ale bazo senga surplus alors ezo gêner ye atikali na coin wana ekomi baka particulier na koloba te et donc nakoki koloba ke eza mode ya gestion ya couple na couple wana gestion mode ya gestion ya couple na bango mama de part et d'autre pour les autres lobby mingi kaya bilenge basi est-ce que exacte parce que bilenge mibali pe mingi
baza ba responsabilité yango nde nazokoloba bana na bitu bazosilisa baklasse misala eza te akosangaje ndenge nini et puis omosusu bazwi moyen ya kokota baklasse te bapara bafonctionnaire bakoka afutela peut-être mwana moko pe asilisa te bino bamosusu débrouillez-vous nga nakendaka na prison ya Makala na prison centrale prison centrale nakendaka mingi na ba adolescent soki oyoki masolo ya bana oyo baza en détention wana oyoki na mawa donc olobi ke notre société a des problèmes oyo mosusu mwasi na mobali babalana effectivement babota bana bamoni vie esimbi te bakangi bisaka bake koluka vie na Angola ou bien na Brazza batika bana et pas bakoko na bango. Est-ce que vous comprenez? Yo para otiki na vie o ya Kishasa otikeli kokobar kokobar bana anteta kokobar azala kana ye pensionné tala kutuna apene lokote bon ye bisangana irresponsabilité ya bana mibali po babala te. Moi je donne ça beaucoup plus na aspect économique. Aspect économique et comité le mapa bimaka kalibanda bongo otala ba va et vient ya ba garçon musala ni bazosa soit o ba koma ko loba ki coopérant azozela nani akopesa yeme moi 500 francs moi 1000 francs azokende ko lokuta moi ebiloko azomemela bato eloko ba er mususu ngana telemaka omoni banda bafanda na bacoin ya baveni masolo banda tongo tipokwa banda bafanda badame tout ça musala akosala ezate siko musala osala ezate akozwa mo sindengeni ante ta kote ope mususu basi pe bazoko bota nani akoya ko bala bango basi pe bazaka kaka ebele koleka mibali nani akobala bango garçon azana posa kobala mais amakoki ezali te ende uzoko mona ke parfois o ba mususu phénomène moko toyoka ke awa ke nini azuma mbongo akomoko zwa même 5 même 10 femmes atie ba onda komoko to ndenge ni ba copine quoi ozomona ba jeune fille ba komoko kolanda kaka akopesa nga moelo kwa kolia akopesa te sombela nga téléphone soki na zuma téléphone wala je peux encore appeler d'autres personnes hein mais na uti ko mona ba image moko mobali moko jeune homme moko abali 3 femmes yé moko basi yango ba jumelle ba exiger que faut bala ba musa Congo na bisote popo c'est trop j'ai vu ça sur internet mais ezani Congo na bisote hein et kozala na Congo na est-ce que nous d'abord qui peut célébrer mariage en dengwana ni na état civil na biso ni na ba église na biso ba biloko wana toko sipotango te l'état na biso il ne peut pas tolérer d'abord biso mariage na biso est monogamique d'abord kobala 3 sœurs ba jumelles même père même c'est trop sale. J'ai vu ça, c'est trop sale. Donc si comme obali moko et puis on créer rivalité même temps dans un premier temps à la longue à la longue, c'est-à-dire ces enfants là qui vont naître vont appeler qui c'est quoi au moni et ça n'a pas na bisote et puis je n'ai pas cru pour natala qui baloba qui te na mboka nini peut-être c'est un montage hein et quand ça la montage mboka nini c'est porter ba beloka ndengona quel est ces parents qui peut permettre que bana na ye ba mapasa na ye bana na ye misatu ya basi babala mobali moko ye mobali yango aza spécial balobi ba parents ya mobali baboyaki ba parents mwasi bandimi ya basi bandimi mobali yango aza spécial ndengeni te makokini naza nango pour supporter bana basi aza ndengeni aza ange akiti na lola to ndengeni amona ki yango na mona ki c'était en tout cas na yebi mboka nini wana te mais en tout cas du moins na mboka na biso
babuzo ba salité ndenge wana ikoki ko salama te ni na état civil ni na ba église na biso quelle que soit l'église ezala chrétienne ezala orthodoxe ezala musulman ezala eko salama ba beloko salité ndenge wana te. Merci mama. Émission bandi ko suka na kokoma na suka moni ngonga ngonga liloba suka nino za nango pona koyebisa bilenge basi nyonso ya mboka na biso ya Kongo mobimba ndenge bazolanda biso lelo oyo nakoki koyebisa bango ke mwana mwasi amiyeba ke kozala mwasi ezali kambo ya mutuya mwasi nde apesaka vie mwasi nde apesaka bomoi nzoto ya mwasi ezali sacré quelle que soit ba condition otozo ko vivre mwana mwasi ayeba ko se valoriser à valoriser ba capacité na ye à valoriser bon mutu na ye à se valoriser à mi pesa valeur na nzoto na ye quel que soit ndenge tozali na Congo mais Congo oyo ngana lobaka ndenge nini ba étranger ba yaka makolongulu babushi 6 mois eza ebele bakomi kolata basapato bongo biso moko oyebi ke na mboka oyo eloko nyonso etekamaka eloko nyonso basombaka eloko nyonso donc tokoki ko perdre espoir te meka kosala eloko moko meka ko même sikoyo mikolo na komi komona même na internet moi ba formation ya ba cuisine ya ba kiboyi ya nini en tout cas mwana mwasi il faut aluka mwa mosala oyo akoki ko gagner vie pona ye moko même ta ya moke mais indépendance malamu ke ozala indépendant ke ozala esclave. Merci mama Teresa Lobi malamu mwana mwasi ozala indépendante ke esclave libala na culture na biso eza eloko ya mutuya kobala eza malamu mais kobala te po lobi okabwana mais kozwa pe ba décision te ke ngai nakoki kobala te po balobi sikoyo égalité des hommes et des femmes sur le plan travail. Non, ce n'est pas ça. Lokuma mwasi eza na libala eza malamu yo mwana mwasi obala mais il faut obala na nani obala na mutu oyo azobanga nzambi obala na mutu oyo azali responsable babala kaka pona mbongo te babala kaka pona ba titre te bokoki obanda na toko mais lobi bokomi na mbeto ya luxe po bino bana lelo ngai fona bala ministre ngai fona bala PDG ngai fona bala homme d'affaires azaka na ba avion. Oui, oyebi ndenge homme d'affaires wana azaka na avion abanda oyebi ndenge ministre wana abanda po koma ministre oyebi ndenge député wana soki nani abanda po koma député. Donc libala eza mpona batitre wana te libala ezali boyokani ya bato mibale botala ndenge boko marché ndenge boko kende boyokana po bokende liboso bo remplacer biso lobi na kati ya mboka na biso Congo na sepeli mingi ndenge bolandi biso lelo tokuta na bino vendredi prochain émission o ezalaka bongo vendredi na 17h soki bozolanda biso ndenge bolandi lelo grâce à les enfants terribles de Canal King Télévision tozalaki bongo na Coupar Rodi Takidi le Saper tozalaki na bango nde basali makasi po bolanda biso na bilili nde tokuta na bino vendredi prochain. Bonne fête na ba mama nyonso fête na biso za sanza mobimba mais bolakisa bo mama na bino na makanisi bolakisa bo mama na bino na misala bolakisa mama na bino ki mama na bino na dignité na bino.